Lukia mengeti salakyo kina ya fidi silwa banza kadinza kaizolele kungwilako jangenda mwivi bambokele salukia mengeti salakyo kina ya fidi silwa banza kadinza kaizolele kumwilako yange na mwivi bambokele kaja mugwaliwe lubana babelumwila kwande wiza kwa mondo yelufuluzwa unalumugya tsuke Salukia mengeti salakyo lunga kwa mengeti longeza kadinza kaisolele kumwilabo yagenda ndoki bakitude salukia mengeti salakyo lunga kwa mengeti longeza kadinza kaisolele kumwilabo yagenda ndoki bakitude kaja mugwani kwe lubana babelumwila kwande biza kwa mono yalufuluzwa unalumugya tsuge kadinza izeleye mapi singanga zikitu kilinguza unavidisa mabebe mase lumbugi na silwa saya kaja bukwani kwe lubana babelumwila kwande biza Tata Simo oya vente avala katatu balongo kawisa mkutufuluze eno batatu mumosi batasi yebana batajanye Tata Simo kibangu kyangane Tata Simo oya veteye bamvala batatu balongo kawiza mkutufuluze
nzele le kindenge nini ko? Papa nzele kitoko makasi totamboli bien. Tolongwe 5h30 tokomi awa 13 en tout cas vraiment na chauffeur atambusi biso na tata Nzambe atambusi biso na kimia. Ya en tout cas topesika merci na nous. Mama yo ko bakisani. Papa eloko bakiseza te asepeli kanene na konde na niati mabele ya tata na ngai. Esengo na ngande yango wana toyo ko fêter 50 ans. Ya ko bakiseza nini ya mama? Papa ngana bakisa kaka. Oyo voyage ko ezabela différent ya ba voyage nyoso to yake la kisi ke 50 ans. Donc très kitoko kali. Mama son, Kiambo Deken. Mama esengo ezo mingi na moni beaucoup mingi na kata yelo. Esengo makasi koleka na air tokomi na moi. Moi 5h tokomi malamu totamoni kitoko na ngolu ya yemo eska. Tiki ke fete sone ka kitoko na jibile na biso. Azala liboso. Ba mama Kiambo Deken. Nzele le kindenge nini ba mama? Tellement kitoko. Wow. Tokopela elusenye de jibile ya retraité tokoti jibile oye Ba mama bino boza parmi ba mama o bazalaka batali boso na retraite ba impression na bino za nini nde boye na bana na bino akoreki ndenge toyena bana biso akoreki totonda mine sengo pa bate bana to banaka retraite na septande lelo tokokisi 50 ans ya jibile na biso ya retraite yango na toyo kosepelisa Nzambe na biso pa bate yaliaka esengo yango toyena katikata yelu seremi po te totolakisa bango mosala monene oyo tosalaki bana septande yango ebota koreki c'est koreki eutaka na retraite sans retraite ezalaka te me koreki mpe bima te eza korale ya mabondeli ya papa Mfuma Ndongo oyo azali kotiela motema nde korale ya koreki. Merci. Toka na batata na bamama tolobaki yango bien avant oyo bazanga bilamba ekanga nzoto papa Leta mama Baleka mama Makadi Marlène mama Walandila Dorcas mama Mbwanga Viviane mama Boka Shuna mama Maleka mama Mbemba Bangudi mama Basaula Ri mama Jalungana Ri mama Yala Elodie mama Chilomo Ogi Yavutu mama Jividi Lelmi Palelo Vumi Kone Luaka Yavova Betty mama Dada nani niputa wana pesa hii papa Musikini Mayamba mama Kiame Ita Maluta Teri Kalusi Vikako mama Kulenge mama Okito Ekenye mama Pauline Kamba Bamba Kamba asali yango na biso tata Nzambe oyo super robe garanti c'est encore petit ami na yo mama Kolanda
Congo